on a besoin de à côté à Kassai. Je tango zoba na ba générique na yo otia kama musique moko boye. Puis ba musicien à Kassai on va na très bien. Yes. On a zoto na yo boye mama likambo oyo ça à peu près 3 ou 4 semaines va toi zolo. Mais est-ce que okoki kotuna bato nyonso wana mama olangi akufa na maladie nini? Ou expliquer na muke. Bon. Maladie au moulanga akufa na ngo ezalaki maladie nini? Dépression. Non. Soko kena bamboka ya Kasai kuna biso ba mosusu tufana mo ndambo na Kasai tufana na ba village mo ndambo comment er mosusu mutalinga kufa tu ba kisi ba chef coutumier. Babinga kango na monoko mboka na biso. Soki ouvekela mo quelque chose comme ça. Mutia kambe belé na zoto akufaka comme on a ça akufi mais azolobakaka. Et 2, 3, 4 jours. Mamolangi a la dépression bakufaka na dépression. Azola la pongi, ala moki mo amuke, que Dieu vous bénisse. Azola la moke, ala moki mo amuke, que Dieu timuta akota mabile. Ce sont des histoires sataniques. Oyo bato bazu 3, 4 semaines bazolobaka kuno. Le garçon là où il y a sud-africaine, Azando Kimune. Tale Longinaye. Est-ce qu'il y a quelque chose moi si monté la mode? Moi c'est sud-africaine. Asala Kamona Kiss. Baye Bani. Baye Bani. On est en train de crier pour rire. Et ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Baye Bani. Baye Bani. Aujourd'hui, 3, 4 semaines, 3, 4, je pense 3 ou 4 semaines. Axe. Ce n'est pas Bozo, c'est la publicité à Bandok. Ils se connaissent entre eux. Quand on a Kasai, on a côté, il y a ici comme tu as moi musique, voilà, tout n'a pas. Là, je comme un chef coutumier. Kota Lube Fukuna, Kota Lojakuna. Voilà, une mère pas directement, babenga kango so qui pourrait quelque chose comme ça. J'ai vraiment oublié parce que j'étais un enfant au moment où je vivais là. Ok. Maman Lang n'a jamais été malade. Ata kosu azoa ngote ni dépression, azola la pongi, ti akenda. Mais vous ne pouvez même pas comprendre tout ça. Et l'accès ni papa ozaro lala ozaro kende. Azo kende wa baye ozwaye. Ata kufa kinaye mais tellement ils ont un système na bango ya batuya qui ne meurt pas directement ces gens-là. Assez akufi mais azo pe makaka. Il peut prendre 2, 3, 4 jours après à Ekokata directement. Au cause on a contact et à Kasai ou quelque chose comme ça. Est-ce que peut se renseigner sur ça? C'est que je viens vous dire. Et ça, Kassonda? Non, Kassonda, c'est le loupa. Kassonda, oui, là, si papa a la macambo, et dit que tu t'es sur le outil à Picobo. Ce n'est pas Kassonda, cette dame a Koufa qui a belé à ta kosuti, à ta moi mot de tête, à ta moi fièvre. Mais est-ce qu'il était à l'hôpital? C'est là mon papa. Bozo yokanga, wa nazo mona ke naza bloqué. Vraiment naza bloqué, mais ce qui bozo yoka problème ezate to continuer. Ce qui bozo yoka bo ibsanga yes, malgré image nange bloqué nango. L'essentiel quand le son est bon to landa kaka papa loba na obabi bazoyo kanaba image est bloquée na peut-être la dernier mot que je veux dire on fait la publicité des démons ce garçon où il y a ce qui a Kevin Wana la physionomie naïe il n'est pas beau non. Parce que moi, Moulaye, Azamutu Abakisi a modèle IBD. Entre eux, ils se connaissent entre eux. Azo jouer Bagé Nabango, et les gens prennent le temps pour voir des histoires comme ça. Il y a une question, tout Internet, nous sommes à Balo, Banane, Mamolangi était dessus, il n'y avait que le malade. Ok. À Kofi, ce qui est en 69.
moi d'y arrêter, m'autopacité, et le côté, rien du tout, dormir. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Beaucoup na bato ya côté ya Kasai kuna. Abigail, please, tika biso awa, tika komena biso makambo wana Abigail, please. Toza na besoin, toza la concentrer dans la chaîne. Tika na makambo wana kuna. Loba na o. Ok, je pense le mieux que je pouvais. Parce que des fois, Outi Moussala, ils sont en train de suivre la danoise et consort. Ça devient toute une série à série. Il faut que na papa moni batu bazoya ko témoigner pe ba pesa ba témoignage na bango. Tokoyi ko kata bango te po balobi o e bombana il faut bima papa. Na nzela wana il faut que ezo continuer ko bima. Na ne silite papa o wana ya mike. Ya minene pezo bima bande kuna ngai. Papa yo zela to yamba kasi. To yamba na mama na biso ya Congo Brazzaville na mama moka ko témoigner proche ya mama Olangi bongo to koyeba to ya suko zwa yo papa. Merci landa biso ozo ngata na sima wana. Et au sala bien. OK, merci. Bande kona ngai vraiment s'il vous plaît. Bon soki ngai naza na live out. Naza na besoin te. Mutu ya koloba na ngai yo côté moko baso sala boy. Côté moko non. On est concentré ici. So yo sepeli kolanda biso Olandi. O sepeli olanda batukuna koya kokomate. Awa wa tozolobela na makambo ya bani ba témoigner. Mais nazo ya bate so bozo yoka, so bo yoka te na ba mama na ba témoigner. Mais nazo ya bate so bozo yoka, so bo yoka. Allô minangai. Allô, bonsoir. Tolingi to mama ba témoigner yaya. Maman, zela na témoigner moké. Kasi kata koto zo yokelanga te, kata yaya. Maman 2 minutes. On a kopesa ata 10 minutes mais kata koto zo yokela biso. Ezo sa mato il passe. Na témoigner moké maman la dame. Yo témoigner te belé ya témoigner na. Merci. Témoigner bonsoir. Bonsoir mami. Témoigner ngolo kumu. Ngana bengi yo parce que ezaki eloko moko ezaki charge na motema na nga na baloza nga place nini na ko décharger mais comme ekomi ozolobela mama Olangi nzambe atouché nga lobi loba na 2017 na belaki nazaki na hôpital nayebi mama Olangi te nayebi via mama Olangi te nayebi eloko te gravement malade na hôpital nazaki nazomi yoka na zika kao na balolo nazaki na lifelo na nga moko je me sentais brûler nga nazaki na kati ya mai ya malili glace batienga na nzoto il faut na yoka bien mais Dieu m'a montré une chose mama Olangi namoni baye bazwi ngai loboko moko ezwi ngai viens nayebi mama Olangi te nayebi vi nayeke mais je sais que église ona ezala namoni mama Olangi alati ensemble à Maputa et puis chip longue chapeau na yona lingaka mama Olangi yewana tozo sa net tozo planer mutu wana na komona saka lumière moko toza nango pembeni ngai na mama Olangi alati saka mais je vous dis mama Olangi likolo multitude ya batu omoni soki omoni eloko moko bozowelela ngana zwa ozomona maboko ezowelela ezwa mama Olangi azotambola na lolendo bazinga babi toi tu seras témoin voix moko ezoyebisa mama Olangi libère mes enfants batunga na yebisa bango na hôpital bazali soki balandaka yo bako témoigner bayebi yango na benga pasteur ya Olangi na Italie na sisa témoignage après tokoma wana toujours planète Olangi libère les enfants zoki na neti témoin Olangi libère les enfants ni tu m'exclus ni tu non moi je peux pas libérer ces enfants ici o bantu na ngai soki nga natiki bango lelo nakolia ndenge nini bango bapesa nebiso batu ebele bakangami na nklo moko naiso batu bazowelela mama Olangi après la sima baye mama Olangi si tu ne libères pas ces enfants moi je t'aime beaucoup tu es ma
filles. Mais libère ces enfants avec tes prédications. Il y a nini oyo. Prédication na alobaka nani baidaka mingi batu mingi balobaka nini yango na bosani. Abi prédication na opesa batu oyo olobi servitude. Ah, servitude. Il faut zongela pour expliquer Bakou, servitude et années. Avec servitude, tu as divisé de famille. Avec servitude, au Kangi Banananga, Bazo Linga Bandeko na Bangote, Bazo Salelo, Albi, oui, Bazabai, Azo répondre dans l'olène de Nyonso, Albi, où ils abantent Langa, la Kodibere Bangote. Munga et la Zakiona, Bakinga comme témoin. Bah, ici, maman Hollande, si tu ne libères pas ces enfants, je vais frapper dans ta maison. Quand on va ici, maman Hollande, je vais frapper dans ta propre maison. Regarde, maman Hollande, c'était la toute première fois que maman Hollande n'a d'autres. Abina ko frapper na ndaku na yo mama longi alobia tika na yo na ko tika bangote azo tia tembe na bona ngai na mama longi tozo yo kango mais voilà les aki ni lumière mon réseau est tombé entre ngai na mama longi après mama longi a boyi quelques temps après ba memi papa longi vite na hôpital fuite moko tango ye ko bima ngai na za na hôpital na bandi ko benga bato na loti boy nzambala c'est parce que nazaki la deux visions on a la monarchie ya présidence ya Fati qui est là comme président na nani wana comme ça ya sijote et ça autre chose na monarchie Fati na monaye nazaka na mbete hôpital mama nazo zika nazaki malade nzamba eko yebisanga lobi yo yebisa bato na bengi pasteur na Italie bandimi kuna Mundima lobia, c'est là, ça fait ce qu'ils disent, ça va le baraka, pour frapper, pour couper, ils ont le côté makanisa bat. Nabi makanisa batute, naïbi maman l'angité, naïbi église naïté, naïbi qui existe, kamina, na kotate naïbi était, la personne je la connais même pas. Même à Sabani, naïbi bangoté. Mais la comprendre de Tinzanda y Kodwanga, à l'Israël, témoin, la dengue, la zoé, sa maman rouge. Et si, Toyoki papa l'anga kofi. Wana sina bimi hôpital eta ewa bimi hôpital na zongi nzamba ye ko yebisanga lisusu yebisa mama langi a se repentir na lingi mingi a mwana nanga na frappaki na ndako na ye pour à comprendre a to sanga a libérer bana nanga mama langi alobi soko ko frapper na frappera c'est ça sa réponse mama langi a kufi mutema makasi mutema makasi mama na kina makambo ebele na mutema na ye ayebi aboyaki ko revenir aboyaki ko se repentir nde oyo ememi mama olangi na kunda yango wana nga pe na ngai na participer parce que ezaki eloko moko etungisaka ngai na koloba na nani ete eloko moko bayisaka ngai loba mais comme tozwi si jango ezo se régner nga pe na loba bato bayeba na emonaki yango de le départ, nandi va frapper papa Olangi, nandi maman Olangi a kufinga na yeba kike maman Olangi a kufa, pe batu na bameli sa maman Olangi a kufa. Maman Olangi, et puis elle était en bonne santé, mais ngana banolo ba maman azateti a kufa. Et puis avant kufa ba iko ebisangai, mais okozwa nani na yebi ata contact ya mutipe, ona kufi ko ebise maman tala problème ta boy na boy. Ko balba kina bimisango na moyi na ebisa bato. Mais nani ngona ko ebisa tanto ebisi moko alobi ya. Mais balobi soki ba oloti ndengwa na balobi bimisango na moyi. Na biso ko oloti ndoto ndengwa na balobi bimisango na moyi. Luka na oba panzisango biso bata ba youtubers o benga no biso to kolobela o ide kuta ba youtubers ona na 2017 awa 2017 ezaka penza mi internet mikolo ndike venir ezalaki na ya mwasi azalaka deja makwax na période wa na biba ya mwasi ba makwax bazalaka deja na 2017 bon ngai nazalaki penza na bango kutu na yoko zwa bino nyoso kaka a 2018 na sima omoni netokum ko s'abonner mais nazalaki trop yango te siko osepeli quand même biso ko ba chronifuati tozala na bi osepeli quand même ke biso ba chronifuati pe tozala pona ba message le kaka
Oui, na sali boy eleka, parce nga pe na chaîne na ngai, na to komelo pe na chaîne ezo leka, na to banali na loba Congo lokumu plus, okoma na ka Congo lokumu plus ezo komela kayo wana. Merci maman nanga parce que ero pona kotanga mwa banini eza pasi. Merci na bino nyonso toi, merci maman. Na lobi akate yanga na simba na kuna te na lobi boko contribuer na bino bozela mama yo kata moyenga na simba na kata ezate na oya koluna oyamba mutu na lobi bozela sino bande kuna biso bokote et oyo bango kwa bango tango bayaka elaka biso quelque chose de plus oyo biso toko anamoni siko na minute oyo bozela pardon pino so bozo benga pardon penza na meka sino te na kobosana na numero na kangai na ba numero na bango te soki bobengi mingi na oyeba bango lisusu te ba numero comme ebele na oyeba bango lisusu te bozela muke pardon voilà to récupérer maman biso awa ba oumela na bango te on est là ba o ba osala lobby ba okelala na bango batiki biso batoza la congé. Oui allô, bonsoir maman, bonsoir ma belle. Oui, bonjour la danoise. Voilà. Mokili bombimba bazo yoka yo ma belle à moi. Tolingaki opesa témoignage ndenge nini yo kotaka na komba ndenge nini komba esukela yo na libota na mobimba. Merci tozo yoka yo. Bonsoir tout le monde. Zela muke oyo ezande kona biso na esaki bino ya Congo Brazzaville yenda eko témoigner témoignage ne ko sila tozwi ndeko na biso proche ya maman Langi après boko ya ko intervenir. S'il vous plaît na otiki la bino temps tozana temps ebele jusqu'à na 50 minutes banda to bandi. Donc bo kitsa moi motema bo aimer vidéo bozo aimer te soki na katani nanga no zonga te loba na o mabe. Oui, bonsoir la danoise, bonsoir tout le monde. Comme on a regardé en secret. Bomba yaya. Voilà, na posé na bombango donc na fana na France, na congolaise ya Brazzaville. Na banaki na CFM na mona 83 pour patwa na moi idée na makamzoloba. Donc na banaki na ministère à combat spirituel depuis pour moi na 10 ans. Parce que maman Langai azana balé qui misato bazala ki na kati ya ministère ya combat bazaba na basti maman Langa a kufi kala mingi en fait ça fait 2 ans parce qu'elle est malade hein, ça n'a rien à voir avec le ministère yé azala ki na kati ya ministère puis azala ki na église misusu o ba ma benga banzami nzambi sikonde balé ki na misato bazala ki na ministère ya combat donc bazala même ba grade de ba Marie Estelle ba Marie Madeleine misusu na église misusu. Donc, baza qui n'a pas écart, n'a pas les qui n'a pas 2 ans, 3 ans, pas 2 ans, 3 ans. Maman n'a pas couché à qui n'a pas couché, je crois, 60 ans, si je me trompe pas. Donc, bon, imaginez, bah, âge de balai qui n'a pas 6 ans, 3 ans, 2 ans d'écart, bah, on y ça. Et par la suite, même qui biso, n'a pas balai qui a maman la biso, que de la kingai, et né la biso, il y a les poso, a couché, fait calamine, qui n'a 45 ans. Ensuite, il y a un angayo à l'andingai. Yazaki moi na 80 après ngai na sima 83 donc biso misato a me babalé ka mama ba kotira biso na ministère à combat to bandi ba faire musulman bien makamoto ko leka bien et après ba comment ko inviter biso de temps en temps to ke na ko leka ba séjour na ndako ale ka mama moko et mokolo moko boé na uta ki na salle de bain na kila ko leka séjour ko na ina ko préparer même baccalauréat na période wana. Quand on a quitté la maman, na la lituna, après, na tongo na la mukina de chocolat, na so bima la salle de bain, ata linga suel, oh, mais yo, a benga la komona, na li yo zana molimo, yoza spen, na so mo na yo penga molimo siren, ta nongo ba si no so siren eza, et so apparaît, ta o siren dengeni. Albi c'est bien, on va dire la seulement comme ça la go livrer. Manga na mona on peut la banana, na mona ta na tinati. Mais famille bana déjà ko kabwana ndenge bamba kota na mama na o bota ipsa na kati donc famille c'est panzana déjà maleme ba ça to bazaki uni parce que bazaki na ministère maman a botinga vu kazaki na quantité ba comment ko considérer net témoin ba maman la bango c'est-à-dire ma ko biso pe ba comment ko considérer bango net ba témoin donc ba panzana ki bango na bango biso siko ba bana ko linga biso ko na demanda ko tambola na sima bango na ba pa ya ministère.
Et après, Mikole Leke Leki, il y a un gars qui bosso, et né na biso, fallait pas avoir délivrance, il y a un gars qui na casse, donc, à mi fait ça qui a fond. Si que autant à Poti, je crois, une année après, il fallait pas délivrer. Pas délivrer qu'en fait, na Pointe-Noire, na République, qui a biso à Congo-Brazzaville, na ville à Pointe-Noire, on va dire Pointe-Blanche. Pas délivrer, na moi, on va bien en Azur, et suite, ce pays. Mais na lobby, mami, na biso na lobby, ya combo ya ville, wana zaki Pointe-Noire. Si qu'on a, y a comme ça, Pointe-Blanche. Et ça, gouvernement, ya, gouvernement na bino. Ok. Et à non racheté, c'est-à-dire non délivré. Et le reste à la noire, des choses à la noire, des choses à la blanche. Ah. Et là, comment on va faire ça? Ok. Voilà. Et ça, en fait, faut pas une identité à noir, quoi. Faut à la PMB. Donc, c'est comme si ça qui délivrait vraiment, comme ça, par côté, on va tamboula, qu'il faut de la PMBP. Du coup, ville, on va bien faire un bâtiment ministère, Pointe Blanche. Maman, et là, mouké, là, on y a son ami, la faut ba yeba. Nazomela miliki, milk. Pour la nazo énergie, ya. Johanna, eza miliki. Loba lo baba, et lo gonyo faut ba yeba, on a banana ngai. Même sous nazomela poison ba yeba. Maman ngabo on a micheli merci. Mais en gros sikoyo, en fait, siège nango ezala ki na foire ya Pointe-Noire. Bo ba yebi Pointe-Noire Brazzaville ba koyeba na foire penza na siège à Gaïa penza na la délivrance et bana iko salema na nzela moko ya Luango nzela mo secteur mosusu en fait. Du coup mon la délivrance à grande sœur na biso ene na biso ba memi ekuna na ba papa ba délivrer ko wana ba bazaki ebele. Mais ezaki délivrance on ba dans na kati ya ndaku ou bien na libanda bo en plein air. Ngana na koma yikina te vu que na ngai délivrer te donc ba mema kaka ko bazaki na période wana ba ki planifier pour la délivrer ah ba to ba koti moi mateya ale ba ke kozwa délivrance kuna ba mema kaka bo en fait c'est de la groupe ba tu no groupe pour ça se fait 100 se fait combien OK na pour baza spécialisé na délivrance donc bon ba on mema bino kuna ba bonde la kuna bino ba kusakini ba milimo ba démonio c'est ça na bino. Si que le temps va même bateau on a groupe on a grande soeur on a vu ça dans la 4 aîné na biso a coufi pe kala minité parce qu'avec malade avec 45 ans a coufi à 2 ans et après temps même on a comme go bonde la ko maman na biso a bota biso il va été que moi na ya liboso bazo délivrer na 6MC mokolo wana ata moto yeba ki même ngape na yeba ki azaki na ajuni na période wana bakenda ko délivrer période wana azaki na 38 ans si je me trompe pas. Ah ok akola ki quand même akola yi quand même. OK. Quand on parle même il y a délivrance makasi babandi bato azobela maboma en pleine délivrance. En fait bazaki ebele bazolonga na bilamba bazotika na mutakala babeli pena maboma bakati bango basuki batie bango pena biso benga na benge bakovo nani akati bango bakovo mais batiaka bakovo na délivrance. Ah na pas l'église maman olangi wapi oya bino na Congo Brazzaville ye nanga bakataki esuki penza te biso toyoka no makambo boye te yango kombango spirituel nango ezaka epai na pai ezaka na makambo nango kuna bango na Brazzaville bakati bango en tout cas namonaki ye pena bakataki esuki je m'en souviens bakataki on dirait ale batu mokola délivrance batu bazwi maboma ye ano azwi liboma penza ye nanga azwi liboma penza donc bakokoko maîtriser te basundoli ye na katikati ya balabala na bo bakokoka te bali donc bakoti na mituka na bango bakei batiki bo bamaboma wana kuna bakomo benga siko bafamille boya kondenge tata na kako tonton wana koloba sikala mingi te avant kata wana baya kobenga bino na famille boya kotwa mwana na bino babengi mama na biso babengi bandeko ya mama na biso depuis Brazzaville parce que bango bakisi basé na Brazza balobi intel mwana na bino abeli poma bango siko balobi biso toza kuna te biso toza na Brazza bokobenga mama na ye na tel numéro ye aza na Pointe Blanche kuna na Pointe Noire nde babenga mama na nga asutuki balobi mwana nani mwana quel mwana bozi mwana nga liboso komene poe mama na bisani kobela poma ake na siège ya système ça komi kofinga komi ko to akokoka suta balobi ne tete biba maintenant au nom de Jésus mwana nga azala te aza pe na nzela nini kuna to basala la délivrance donc tonton bona c'est une amena qui est là parce que doit y avoir penda liboma penda continue zo yesa bakate na suki liboma bakate na suki liboma zo reconnaître na maman vu que maman na biso pa zai ko samela na ba binza bona pe kota o mema pe ezate pa pasteur misusu ba église misusu ba ko kima siko ko tsai mabo
Donc, elle est obligée à me mettre dans l'église et soigner la bakanga ba chaîne donc ba tiaké de net mboa bakanga na nzete ba chaîne pour na bouger que tout mois pendant une semaine bazo pese puis après na net mboa si maman la bisa kota bima pour na mwana na sala kota bima ka ba pasteur ma kasi bene ba bonde la pour na ba bonde la pour na si vous me connaissez ba bonde la ma kasi ba pasteur moko siko a bonde li pour na ya na bisa le bureau Polim ça en terme à bimisa qui est là comme moko net montagne ni là comme moko vraiment a sumbo yo kabia alobi aneni ezala mnoka mboka la bango ngala ko balola bino ngala zaka santa bu asumbi elaxe ke asumbi ya yangana bino Congo Brazzaville ka boy kata lo baka olobi chilari ngape na ona kati. D'accord. Donc du coup, elle connaît bini à mon nez, il m'a aussi asumbi nini elo koni na ngwa sumbaki. Il m'a pas zoné bata monette sur charge mon que bini na kati nene pour mon que benet tu penini. Après je que maman a payé ba lek na lui mais ndine moko menanga moi na ba sala ba téléphone c'est non la maman na ina za au courant de père la paix pas na famille et pas. Et depuis on a payé elle a pas bima la ministère à combat puis je peux te bima na biso si que ba lek maman bu ba tikala na ba panza famille tile lo ba la raté malgré la grade ba joie ba maman rue ba maman ba nini na et souke la bango ba zonga na ndaka papa na maman te yaya na yango azali ya mwana mwasi mwana mobali te balobi na tuna soki ya nonga za mobali aza mwasi mwana mwasi mais ba mama leki ne ba memaka bango kuna pe babala te ba vina bango ezaka babala te na minute dozo lobo ba zonga na ndaka tata na maman balaki banza ba ndoki donc ma femme na kana ba kokisi ba 60 ans misusu oui ba misusu ba 58 ans peni donc ba bota mwana moko et na bosa na sauter moi parti moko oui moto koto na kena ko lexa séjour ko ta leka mama wana a bota mwana liboso pe na mobali moko oui divorcé donc ba divorcé na mobali wana à 8 mois na ya mwasi pali ba pesa yi mobali pe a divorcé na kata ya église kuna ye pas ali grade ba centre péniel kuna papa so benal ba berian donc ma balani donc ba mi balana ndako penda bi en fait ba bali saka o lingo lingate ba ko bali so mon yo na x na y simbani ba bali sibino même si bozo yo kana na bino te bokena ko potana na kata ndako donc ni likambo ko mana ki leka mama na ngala ba bali si mobalo ya limité et mobali on va bantier à de la impuissance sexuelle bolim ça en terme te bolibi c'est ça maman loba bon puissance sexuelle et ça l'idée à quelqu'un pour découvrir on anda alipala parce que papa wana moi ça boya qui est moi ça li poso boya pour na likambo wana donc moi c'est na poso aboye pour na impuissance sexuelle aye l'église à maman langi eloko etelemi nango kakate ale baye ko balisa yende ko na bio na makazi bala bala ba pesele ka mama langa leka mama na ngana kali ko kuta na ngana kata lipala kuna penda pika eko simba te bitumba ko finga na me bazai église moko bakina tous les dimanches baza ba grade so bendeni et pe bani bango kuna ba panza na ti lelo moi ça bima mobala bima na ministère donc ba suka moko aba jonga na ndaka ba tata na ba mama bango nyo témoignage ngeza kindi wana otala niveau ba to komi après toutes ces années de sacrifice makamutu ebe bakaka boye na bando ba boti na sima pe bazo landaka likola mama écoutons maman banda combat zo combattre le bana hérédité à maman spirituellement écola ba bien balo ba évolution ça so moni pe donc comprendre donc mawa maman vraiment mawa mingi. OK. Merci maman nangai na ye kozali kamba ko bakisa OK merci en tout cas to sepeli batu bayoki zala na biso elongo toza na live yo pe kotaka kotala ndenge batu ba ko commenter na ndenge batu ba koloba merci nzambe apambola yo mama merci à vous bonne soirée. OK merci bandeko nangai bozo benga moyena ya babino ezate ndeko na biso to benge aza ko témoigner ndenge a témoigner boye est-ce que bobimoni mabe yaya